Canal Congo TV, il faut s'engager. On a Canal Congo TV, il faut Gete HL mwasi mokuse azalaka na esengo tombo vanda kalabanda kuna bino naba biro na bino partout pona kolanda magazine les parcours alelo ya solo et matipe na motuka et qui na Congo central et pas yoapi na siège international et église kimbongiste na kamba nouvelle Jérusalem tozana mois de la femme beaucoup comme mois de la femme comment parce que mois de la femme toyebezali mois de mars pona mokili nzoka pona église kimbongiste ezalinde mois d'avril pour l'honneur ya mama mwelu lelo te kokutana na mokonzi ya ba mama nyonso ya église kimbongiste mam révérende Lukisimba Makese Rose ndena ye tokoyeba kosolola na ye tokoyeba kotelisa na bino boni bazali komilengela pona fête le 27 avril kasi tokoyeba ko rappeler bino ete tozali na année ya centenaire et bandaki le 6 avril et kosi la kino le 31 décembre 2021 donc ceux qui va kombi bokusa pona le 27 avril kasi bongo pona centenaire lingo passe sepeli ndokane mama mutu ayebaka sekele ya fête ndi mtoko pesa biso ba réponse mituna ezali epai na biso e yano epai ya révérende Rose Lukisimba Makese mama mbote na yo mbote mama journaliste te epai na yo pambate to ebite ozali mwasi kasi mokumbo pesameli ezali makasi d'abord politique na ezali ndenge politique tango nyonso. Merci mama journaliste ngai nazali mama Lukisimba Makese Rose ndongo utikoloba nazali pe mama pasteur pe nazali présidente générale ya association de femmes Kimbangisi Otobengi Afki en cycle ya solo lobby mokumba pesa melingele ezali monene oui eza monene pesa makasi na kibo moto bona kokate solo ezali na makasi pe na ngolo emei yende mto pesinga musala penda zo pesa makasi soki olobi mokumbo na zwaka recite ezaka tango nyoso recite liboso ezali pona mibeko solo soko pesa meli mokumba ozana mibeko te okwa kotambusa te poko ko réussir na mainyoso ezali ko senga pe na zali ko bongisa donc ya liboso na koloba izaka mobeko ya mibale botosi oyo tata mokonza bula za ko senga na ngai nazali ko tosa pe nazali ko meka ko salela yango nde yango salike récite na ngai et puis ya misato koyeba ko solola na ba maman ndenge likambo soki eye e bandeni ko solola na ba maman et sensibilisation pe et contact pour être musalo ko kende liboso mama journaliste ndenge tozali na ne ya centenaire ndenge na sile koloba na introduction na ngai mokili tolingomba ba mo déjà que to uti déjà ko sepela na milulu yango ya le 6 avril 2021 olingo ba ekokisaki sonta na yango kasi na niveau ya ba mama to na niveau ya afki boni bozali komi lengela kuna. Merci mama journaliste ndengo utikoloba yango solo tozali komi lengela mais kasi ngai na weko bimisa te po baseka kati esengelo ya kati na bongisa tango bokomona bo sepela bolobi ete milulu eleki kitoko mais tozali na kati na komi lengela po ete kwa koleka kitoko tozali na molulu ndengo lobi ya le 6 avril eleki 100 ans lingomba année à centenaire le 27 pesa na kati année à centenaire donc yango ezali 62 ans o mama mulo kabolaki nzoto na molimo ezali na kati année à centenaire pamba te peso ki totali na le 6 avril
nde ezalaki ete papa Simoki Mbangu ndenga apesamelaki mokumba mama mula alobaki na ye Simoni ndima ngai nakopesa maboko utatango wana bengami soutien biso tozali balandi ya mama mulu biso pe tozali ba soutien yango lomoni milulu ezali kokoba kaka na biso ndenge tosepeli na le 6 avril tozali pe kokoba nango na kosepela lisusu pe na le 27 avril milulu o mama journaliste ndongo lobi année centenaire ekosuka kaka na décembre te. Le 6 avril 2021 et que si la santé kokokana le 6 avril 2022 netokokisi 100 ans to silician donc 100 ans to stokokisi mais centenaire en ouais même biso tina le 6 avril 2022 to landi ya solo 100 ans et comme même biso ti le 6 avril 2022 maman lobi okobimisa secrétaire mais en tout cas ça m'a pas si peut-être qu'on s'obimisi ata secret mokete donc ba yebi que le 27 avril ba yebi que pour ba yebi que chaque le 27 avril au lesaka au sungaka afki vraiment espèce ça kama casse bon on a 100 boy afki to ya kaka fait on kaka boy loko mon côté maman kokoti sabiso tina secret ya katite même ya salon wana ya moi ya ndambo wana soko misili biso kozala malamu po mingi tabo sali ko yeba bo yali bumpoleli po kuna na afiki totonda kama kazi siko lokolo bombi ko pesa biso secret et surtout na bazali ko landa biso ngaya ngana ti ngala aka comme me maloba ya pamba maloba uti pa ya bande kwa libanda. Merci maman journaliste ya solo fête ne sosogi mto organizango aibika kuyamba batu fo batu balia fa yamba batu ala lisabango esika malamu po batu wana bakoya bakolala bakolia bakomela e bongo ngana benga mi mama musani nini devoir nini nezaka ndako ponga nazana kati ya ndako ngamtu nakoyamba bapa ya libanda bakoya bakimbangisi banoki mbangisi bakozala sikoyo nakolesa bango nakomelisa bango soko tutosalaka fête même mokolo na mokolo ndenge ezali devoir na ngai devoir na biso ba maman pourquoi pas na sala yango donc tozali komilenga yozo tianga musape ngona loba na bongisi bwe na sali bwe bongo te ngala lingi surprise ndenge ezala ko yolobi ana yaki pendana liaki na meli na moni siko yaki année passée yaki na erreur mais anoyo ba bongisi eza pe à 100 ans maman okosi mama pamba te mama journaliste otuninga yo moko motuna ebandelo lobini secret no ezakani pona ba réussite po yebi oyebi maman le 6 avril biso zaba maman lokwa to zaba soutien to lesaki les 4 coins et les 4 camps pardon pendant 4 jours to lesi na 4 Yerusalem to zaki na 3 cuisines et to lesi bango pendant 4 jours ezalaki déjà siko lelo mo ya mama mwelo bon ba to balia te na bakamba kolia na kati bakolia ekozala gogo siko bato bakolia menda ko babongisi te fete kozala poto mona kato ba passer la café bakobongisa pe bandako bakobongisa nyonso po matisko bakoyela baye bakuti sika babio escape na fete vraiment ezali mama journaliste na utolo bangoti mama ko ya mama pa olalise libanda papa ya bakoya biso toko bongisa yo zolu ganga na bimisa mama journaliste kasi ya solo ezali bongo nde biso toko kutana service ya protocole biso toko tambola toko tala bisika biye toko lalisa bapa ya na biso toko tambola nyonso wana ezali déjà commission to stobongisa makam nyonso toko tambola mikolo komi na kosuka tokotala eskani bakolesa tokolesa batu na biso na bisiko lingomba kopesa biso na bisiko pe lingomba kopesa biso to lalisa batu tokokende esengi ke to bakisa biso ba mama tokobakisa pe tokobongisa po ete bandimina ba pa na biso bazala à l'aise ba ebiete ba na mululu ya mama na bango mama mulu mama mabota mama mulu nzitani mwasi makasi papa Simoki Mbangu na 21 atikaki mosala na mama mulu asalango pendant 38 ans et le 12 avril 59 ayebi kokabula ba carte na santa ya lingomba afki babongisi cadeau nini bako présenter na misu ya lingomba pe na misu tata mokonzo abule. Merci mama journaliste ya solo cadeau oyo sengamela kibiso ezali te totongela mama mulu bureau. Autoza na kati ya bureau direction générale.
mais bureau oyo aye esengamelaki etonga pendant 38 ans vandi na mboka oyo esengelaki tosalela ye bureau en étage topesa yango mais vi mosala oyo boyebi ke pula ye ezali mosala monene tosala tata mokonzi abula alingaki mpe popo alesela bapaya na ye la ferme ezali na lutendele ezali ferme moderne yo mo oza na kati ya koyeba mama journaliste baresultat ezali pamba te basoso basi baboti bamaki na fete ya bale bamaki bale mpe basoso alors kuna tozana na mokumba makasi yango epesi biso mwa retard moke pona bureau mais tozana ngo soki nzambe alingaki ezaila bongo abongisi nakanisi mpe tokokata riban bien que continuité misala kozala yango tokopesa en dehors ya wana tozana oyo moko me balobaka yo kozwanga te bokozelaka mokolo likambo ekokokana mama mikozaka epai na yo olobi kado oyo bobande kobongisa ezali bureau bapesaka mokonzi likambo eloko ya ndambo ya solo bapesaka ndambo te me ye moko ayiba mamani ba makasi misala ndenga zolandisa papa na minute to tonga ndaka mondele oyo azoya ko installer ba batterie ya zoya alingi flat te alingi centre te alobilaka ya ki visite mais oyo ya mona ki na lutendele pesi esomo amoni fa vanda na lutendele bapesi biso ndako 1 mois photo tong azoya na 8 techniciens donc 8 mois ndako 1 mois wana to bongisa yango kuna pe tozo bongisa ndako ya koya ko installer ba batterie eza facilité maman na tango muke toza mikumba kuna mendenge papa yebi ba mama na ye ayebi bolingo ba mama na ye bazara nango epai na ye ayebi makasi o ba mama ne bazara nango eza eloko ndambo te soki tolobi pona kokokisa bilaka ndenge ezalaki mais continuité ezali tango tokosilisa lisusu akolakisa yango te tala misala ba mama basali yango po nzambe kolia nyonga nzambe te tika nzambe alia nyongo na yo biso pe tokolia nyonga nzambe te yenda lia biso po yenda kokansela biso tole tokofuta nini alors faut ça makasi to sisa alobeli mama générale ya association des femmes kimbongistes alobeli kambo ya pulaye nga nalingaka naza Saint Thomas mais lokwa na mona muslim benga Saint Thomas pour naza mona mwasi donc to kende na lutendele totala penda pulaye yango soki ezali penza po koloba na kosala to na komona eza makambo bale toke na lutendele bote ba kozongela mama mokonzi zali kati na mokumba oyo kotikela ngo mama Roste mama Roste azaka kapita oyo azo encadrer oyo azo pesa ba stratégie ndenge centre maboko. Merci bandeko balandi na bandi bosepeli bomoni ba soso ya teke koma lobi okotika na centre mama Rose pianga ta dema yete eza mosala ya lingomba boyebi papa Simon Kimba on a 21 tant bandi mission pa bana mosala na ya bana lingomba e ba missionnaire batuna kie Kimbangu olingi osala lingombo bi alobi batuni ozana mbongo abina na mbongo te mbongo nanga batunanga donc ba résultat yango wana yo moto tongo monaka ba afikezo kota pona ba ekateli yo bomba mana chama mona lobaki mama zati to pesaka polobi to tonga misala ya ebele tala izikia tozo pesa exemple izikia mingi pamba te ezali référence nzamba ko se référer na ona eloko nini nengo bomba maka ba mama afike to ba ya ko bomba mana chambre to ko c'est la malade de ko mama afike ba moko changer na sana pasi maintenant on kenzo tezongi malamu bande ko mato te na kaka po batiaka moto yo na ko ite to batiaka moto na uti na mabina te ndio na bakote ya kai bien tozongi mama mokonzi tozongi so epai na ozapene ko limbe mokili momba ezali kolanda yo tona lobi mokili momba ezali monde entier ezali kolanda yo ba mama mingi bayaki na fête le 6 avril basai da ba calcul ki ya le 27 na okende lisusu te pambate le 6 déjà na uti lambosa ba mama ningisa ba mama na niveau ya Kinshasa, Brazzaville, Angola, poto partout pour le 27 avril pambate na ko kabalobaka otumboli ba mama otumboli papa Simon Kimba onkianga nkote. Merci maman journaliste. Ya solo ba mama sensibilisation ezali
ngai na komi kaka lelo na Kinshasa pour na ko sensibiliser juste le mercredi et nazo sensibiliser pe na poto oyo ndengo lobi na Brazzaville ba kondi bazali mais ndengo lobi mokili mobimba ezali kolanda boza koyoka ngai sika bozali ba mama mwilo ye mama ya maboto ye mama molobelio ye yo mama oye bana kite lelo komi siko to komi lelo ba président to komi ba pasteur to komi na gouvernement biskanyos tout mama c'est grâce à mama mwilo ngana lo bakali kambo moko pona mama mwilo tang papa simo kimbanga pesa meli musala papa simo kimbanga pesa meli musala na kole so mama mwilo yoki papa simo kimbanga zeli ko solola atuni zola lingolo ba bolingo na ngai ozo sola na nani alobi na zo sola na kolo yesu alobi ni no apesinga musala ebongo yo zongseli nini ya lobi na lobi musala ya pasi alobi o ndima simoni ndima beta kitolo ndima nga na kopesa maboko ya solo ba mama na nga bisika bozali kolanda tango moto alobaka na ndimi aibi na kati na kondima risque ezali na risque pas ezali minyoko ezali kozanga ezali kufa pe ezali mama mula ndima yango utatango wana benga maki soutien abateli lingomba abateli bana pendant 38 ans yo mama nga mama otoyebana kate to bebisi na première génération deuxième génération troisième génération pour ceux qui le tobito zo ba histoire ya kotanga sika yo mama bebisaka mais Apocalypse 22:17 le belipso était molima koyana mwasi na ya libala bakoyana mai na bomoi ezali liloba tata nzambe oyo azali na matoya koyoka ayoka yo zali kimbangi to yebi molimo ezali papa simo kimbangu ayaki na mwasi na libala bayaki nzela moko pamba te mokumba tango epesa melie alobi ezali kilo ezali ya pasi mais yo mama lobi ndima po boyaka bino mibale po ete boko kobanda musala na bino et puis tango ya ndimi alobi mwilu kende ko betangunga ezana likambo moko yo senga kiye mama mula senga ki alobi simoni na ko senga likambo papa simo kimbanga alobi senga alobi est-ce que ko salela ngate grâce ete mama azala pesika tata musala tata sala ka mama pa ko sala ngo alobi ndengo sengi tikezala bongo ba mama lelo na ko mata Yerusalem te le 27 pona ele 6 na ko mata Yerusalem te le 27 pona zali na gamatisme soki galamatisme balobaka na ko mata te po ete nazana kaka moko boye esengi na ngako yate obosani oyo zale ko tanga mate soko tala ba histoire mama zali ko bata manase ko telema libosolo bandenga na loba lelo te yo musano ko bota musano bilanga musuni oyo lambi metata kulia yo kulia te to uti mosika ba mama to zongisa makanisi na oya moni pasi ye moko na bana ne misatu ye moko po ete lelo yo lingombe koma boye po ete lelo yo ngai mama yo mama biso baso ba mama to telema petoloba mutu moko mais lelo na koluka ba réseau belé na koyate pour Congo passe na tikete oh mama odefakate nzale koti na ndako defakate bayaka koteka bilamba odefakate e bembeza na moke na jeu exemple bembeza na moke mbongo ezate okoneko defate e bongo pona ko ya ko sepelisa ko pese sengo na oya ndima ki amona pasi anyo kama ngai na tanga mama lelo yo tanga mama ozala kimbangisi to za no kimbangisi lelo pesa raison ata to ele 6 nani apesa ka mbongo tata mulimo santo yenda pesa ka fulu kisaka mama mulu ndeto lobi molobeli ekozango ya ba mama bo mate bele boya to pese sengo boya to sepelisa esika kovana na kiti na yewana ya bokonzi aningana ba mama na ngaba mati mbongo nzambe mtu apesa ko salele ba calcul te ke na mati le 27 na kozali na mati le 6 le 27 na komata te kasi za na kati ya centenaire so kutu na kati ya centenaire te to defaka to yaka e bongo ezali na kati ya centenaire bakoko na biso bazeli likambo bamoni yango te batata na biso to chance toute opportunité ya ko mona ngole lo to koma na mokolo lelo le 27 eza na 4 centenaire oyo ya beta kingonga e ko ksipe 100 ans e benda mabota na mabota e ti lelo eza ko benda bongo yo mama lobini ba mama boya ebele boya tata molimo santo alobaki na ngai te lokito ndenge na moni ba mama ba sopana ki na le 6 bo sala sensibilisation makasi ba mama ba yape le 27 baya kusala misala
po tozana kacha botongi baya ko sepelisa mama mulu mama yo lobi nini soki ya solo linga tata simo kimbangu kyangani oyo ki slogan mama lobi tata dia ngenda bande ko lobo tumboli ba mama otumboli papa otumboli ba mama siko kaka yena nzoto papa simo kimbangu kyangani lobi aza kozela yo soki ya solo linga ke toza kozela bino kambe fulu kisama oyo bazali ba frontière kangami na le 6 nzambe afongola ki ba ye eloko moko pe kozanga ezate kondima na yo senga okozwa toza kozela bino papa sentir kazana ba mama na ye bazali simana ye bazali balingami na ye bazali basepelisi na ye mama mwiloye le 27 oye vive les centenaires. Merci maman journaliste. Pourquoi vous tirez les bourgades? Bon, motuna na pe batuna nga na misu ya tata Molimo Santo. Mama mula zaki mosi mobali. Boga tobenga mwana mobali. Bon mwana mosi tobenga ni la belle. Bon, mama mula tobenga kele boga po azaki mosi mobali, azaki molende pe alonga ki liboso mibali. Yango to kotse na kati mosi mobali, mama mulu le boga. Yango na ese tata Mukonza bula za mosi mobali azuna le boga na la belle ye kaka. Azui yango. Yango na ba mama nga na ebo yemba te vo ebeba ekena na matei kaka. Yango ba mama nzembo yembi biso ba mama lelo toye na nkamba pona centenaire papa kata mokano moyindo sepela mvum 21 voilà, toza vraiment na moment ya fête, toza na ambiance. Ambese bandaki déjà depuis to kota ki 21 ambiance ezali, ambese bandi lelo ti na ti. Biso ba mama toye na mama lelo toye na kamba ona centenaire papa kata mokano moyiba sepela biso ba mama lelo toye na kamba Bona centenaire, papa kata mokano, moyiba sepela. mvumvu 21 toye na centenaire na 21 yango tokokai koyemba ngo te po fulu ya bato place akotia lokolo ezalaki te nzembo tobombelaki ye mais lokolo le 27 ya na kati ya centenaire akoyoka biso na faki akobeta mama kozangisa te kozangisa te le 26 toza na marche joyeuse toko bandango kuna na weno tinde tozoya faki aza koyemba etango tokoya tata Mukonza bula koyokango biso ba mama tomati le 6 tomati le 21 kata mukano kuna centenaire po mutu mundu asani pasi eleki na nini na 21 zali ane nini ya bilaka mama mwiloye tata Simoni Kimbangu kyangani oye. Merci maman. Mama Okonza lobi yoko zanga te. Igetu lutete mwasa mokuse. Na molimo. Na nzoto epesa mapapa Simoni Kimbangu kyangani. Embe soki na zangi diambu. Mbeso ki na zangi diambu. Na mokusa nanga sona leki jacha matana nzete senga na matana temple po mona nga bien. C'est-à-dire na rozanga te. Les 26 marche joyeuse. Mama, lindaleza la kutu nanzati te. Kata memi ya voise senga bolu misisima. Liputa penelo ki kangango so indenge nini. Ah mama to bosa motu na poto kabona. Tola tate. Pona ne santere tola tate bilamba ya sika. Ya mama mwelu. Toi na né centenaire. Na ranso mona ki bilamba ba lakisa ki za officiel. Olati centenaire yo, olati mama mwelu yo. Parce toza na né ya 100 ya centenaire. Mama mwelu yo, centenaire yo toza na ane mobimba centenaire tozolata. Mama mwelu tozolata. Ba peleze uta par-ci par-là pambate likambo yango eza motuya toyebi ete etumba ebimaka entre makala na putulu kasi makala comprendre que nautique la sous putulu nzoto te iki mukeleka yandi muke mona yandi faut betre qu'on betu zole nzil mos na zulu c'est-à-dire makala lobi na putulu so matali kolo mutautika la azate to bandi ko kabona na mama ya solo mama bana na yo balandi na mokili mobimba peut-être te que en tant que maman il le besoin akate po eboka bana bano bazali kolanda ona mokolo lelo maman journaliste lo basuki ezali ete ba maman de boza ko mata $10 atata Mukonza bule bozangisa te toyebi ke tovandaki na confinement ya solo topesaki ba $10 na ete malamu te na 2020 alors siko nzele fungwami to mema ba $10 atata Mukonza bule to mema bilia
biso ba mama nde to lesaka iboya na biloko ebele to moni nde bande kwa jeteki baleki to moni ndenge friki eleki to mema biloko akulia papa za na posa ba makaya bwaza na posa ba loso ana posa ba madeso to yana biloko oyo ekosepelisa mokonzi alesa batu ndenga azali koyamba butu moi ndenga to 5 ba mama to kota avant le 24 tozali pona ko komi bongisa ndenge nini ekolekela biso ba itoko uta bipai na bipai soki to koti le 24 ekozala mieux pona ko bongisa makambu na biso nyonso yango na sengi ndenge na utikolo baba mama etali yo soko tikali lipamboli wana soko zangi yango meto matebele tata mokonza bulo to ko senga ye ayo kamela biso na bolingo pe na mawana ye pota ko pesa biso ba mama qui commence bien et qui finit bien. Tobandaki na koseka, tosisi na koseka. Monoko ezali ekomema pe moto na nzela ya kotengama ekomema ba moto na nzela ya malamu. Na kati na magazine, soki tobungaki mwa libaku bolimza tozali kaka ya bino bozali kaka ya biso. Pamba te po biso tozala, isengli bino nde bolinga biso po biso tozala. Merci beaucoup. Wana ezalaki le parcours magazine le parcours et pesa mili na mokwalelo na mama igete lutete mwasa mokuse. Nazalaki na mama mokonzi ya Afki, mama Rose Lukisimba Makese, elongo tomonaki na mama secrétaire Bismarck, azalaki wana mama ya Centrafrique azalaki, mama ya ici Silo Bangi azalaki, mama ya Rwanda azalaki, pe ba papa bazalaki tango so peme ya mama pa mati ba yebi, papa soka lemisa tango posa peme na mama moi quand kezanga kati ya mpe bazali na biso elongo pe na mama la grande tuba azalaki na biso elongo na pesi molongani ya papa Saint-Denis papa Carmel Mbotebele et puis na mama Pierrette Nzuzi mama sociale binoso na pesi binombote mama Yuyu Kipisi mama Blondisse bisous na mama Ngundu Suzanne wandimaki ko ya ko bombanga na libumu na ye na elongo na lisunga ta molimo mosanto mama Ngundu Suzanne mama bisous epa yokolanda biso mbote na bande konoso ya Europe boza telme belé na cité binote binonos na pesi bino kaka mbote le 27 tala même le papa avait dit la pardon kozanga ti pardon penza botika malamu elingi bino Africa is good. Congo TV.